To s'agiter na biso lelo côté si la tani comme ya moto te to souligner likambo po nini baza wana baza agiter na ke no simba kisi na ke no sala sui kinini mama papa simba mwana na yo soki poza yo moko mama papa parent en tout cas so maîtrise si la production za ka poko ya maribel te ba production eza ibeli soki eza eso ba ndeko ba kokende ndenge maasa lobi soko tikali eza pe mavete ba maasa li ba tumbo titi poani yo sera lembo bato bon so lembo mabe oyebi te bambo mosusu bakabila pe biso be mosusu peza ya mabe mosusu peza ya bien donc faut faire très attention ekotia pe nzambe liboso oui mabe ezali mabe eza makasi bitumba ezali donc faut faire très attention oliambo ngulungulu te azobenga trop masa yo pena mpona ngai efozala mais aye wana misu bakobenga wana ndenge bien misu bakobenga mpe na ndenge bien mpenza masa ozala te ozala te donc eza makambo ya nzambe omona yango te ke toza wana todefanda mutu moko mabe mo ekwei mabe wana peut-être gérance ekendaki mabe soki bagéraki yango bango moko na niveau peut-être nde babandaki na baconférence esuka ye wana ata mosu alingi ebima te ata mamisa alingi ayoka yango ata na ndenge asese alingi abanalize yango alingi akipe te mpo ti mpe siko mpe abanalize yango ata mpe ndenge eyokana donc collègue moko aye abimi abi te eza lokuta aussi longtemps ke eza ya solo te eza ya solo aussi longtemps ke eza lokuta makambo mosusu okotela mutu ndeni oyeba ata mutu na makolo te yo oyaka kokota kaka tika okota donc ozomona soki ya gola ye moko ayebi avec beaucoup de sincérité mpo na omona baémission azoleka aoleka na bapapier mo bareçu babilo mosusu asalela bato so na kati ya motema nayebi ke wi nazo reconnaître ke nazwaki mbongo mwana wana brenda na ya na bango boyeboye akoki kozongisa azongiseli bango atan oyo chroniqueur oyo nyonso aza na posa a voyager so aza na mbongo na ye pour que akende kocouvrir événement na maribel bon pourquoi baboyela ye mamsa aza ambassade te mamsa apesaka visa te donc na ye na ngai na ye na nga. Chers abonnés, bonjour, bonsoir, ça n'est pas dans le show, sur Média Télévision, bon début de week-end, la binonio sur vos amis, na Rolanda biso na mokwalelo, toza bongo elongo na maman Sandrine, po tobe na mini maasa na biso ne toza na mokwalelo, mona toto irano kala, bozui vraiment mikolo ebele o bozui absence na ngai, ezalaki bien ya malade et bien fait grâce lelo tozali. En tout cas, et le moment pourquoi pas tout ça analyse ya malunga ninga bino nyonso bolingaka. Merci beaucoup na abonné na biso nyonso na PCP ba fidèle ya Samedi Télévision. Ba bon début ya week-end na bino nyonso partout boali. Pourquoi pas tout ça analyse na maman Samedi to pesi beauté. Na masa bonjour bonsoir. Bonjour bonsoir ton grand. Bonne année na ba fan nyonso ya chaîne oyo. Merci. Bonne année na bandeko nyonso batala biso. Tokutani ka circonstance esangisi biso sous lelo. Donc voilà, na sebe tonto yorana yo ki bien. Vraiment. Comme pesa bien c'est donc. Tonto yorana yo ki bien to suivre matin bien to mona ni soutenir na itano. Mona ni masa ki rendre na visite babi soki yote. Soki yote za ka. C'est la famille Kaneto Bata. C'est la famille donc voilà. Pas gros bisous na Beniti Chitenge. Babi wana pa yanga ya kati wana yanga ya motema soda nanga. Donc azana otande musali sala makitoko na elengi. Abula libanga Gervais Chitenge azawana Jérémy Chilombo azawana bango tout ba format penza bataillon quoi. Ba bisous na bino ba bonne année. Donc là dans l'ensemble famille Chitenge mobimba na buzo zata ya kolanda biso Lexi Penny na mama Elingi na bosanité mama Josepha N. Mbote na yo ya moyo et maman Sandrine soki to fungula mo ba qualité ndenge to moni mokolo ya lelo toza week-end si la abandi ba tournage ya niveau Europe il y a des gens à Paris avec ça bon ba tourner quand il va faire une kendaka mais tout le monde vraiment démarrage au salon à kendila parce que déjà ba vraiment le regarder tourisme tout comme ça mais bien fait grâce pour moni lelo maramé bandi tout bani azo concrétiser marambo ya bakonitaki bato moto akenda tourisme makambo na biso ekota biso boloko mosusu ndambelanga makambo moto akenda tourisme ayebanaka moto akenda mpe mosala ocomprendre ke akenda mosala déjà à la base mams aza non visible te na TikTok c'est ça oyebi na TikTok eza na
paresse moko qui est à mutoko banda du lundi au dimanche aka ba vidéo donc manque à faire voilà ma vidéo à jeton moi chemise à sikaye nango moi perruque boy abinisi donc mon so mon vidéo mo boy am susu après 2 semaines à bois kilo mota après simino ka goût voilà moi no mo be kam ke après simino ka goût donc c'est pour vous dire que azaka beaucoup plus occupé na musana ye akende tourisme té soit akende tourisme nga ko pona nga même sorti wa bimaka pona ko annoncer biso ke ba tournage à niveau européen ça fa écouter ça ko te fa batama tout monde ka surprise donc malgré nya salobana pona batu pona bango ezaka ke akenda tourisme muto akenda tourisme e banaka pe muto akenda musala e banaka yango bomono bino moko lelo po batu pe banda otuna pe biso ti kala nyonso yo to mona ta ba extrait wana bati bo vimbi c'est loko azo matamataka ba metro zo fa saka na ngoti pater na biso mokoma lo boni ba immeuble nyonso minene bozomona ba appartement de luxe bovanda ngo lo mona so saka na metro fa matati so beto to ya pitu bondi ko saka na to zo matati oh yo zo banga nini to ko matango te to ko matati biso beto to ya lo ko maana mingi bazo lo ba to ko yango ne to zo ko soupçon ma sanina ozanga jamais Ah bon? Communauté ya likamute communauté za ko chimbo no njeti bo communauté za ke sila na bimangai ayo ko sa te ko tu komi ya analyse analyse ne 2-3 personnes komi au bona ba sali ba tumbo ah ti poani yo sera lembo ba te bo so lembo mabe oyebite bambo mosusu bakabila pe biso be mosusu peza ya mabe mosusu peza ya bien donc faut faire très attention ekotia pe nzambe liboso oui mabe ezali mabe eza makasi bitumba ezali donc faut faire très attention kolia mbo ngulungulu te misu babenga wana ndenge bien misu babenga pe na ndenge bien mpenza masa ozala te ozala te donc eza makambo ya nzambe donc eza makambo ya nzambe les obligations hein les obligations assemblée moto c'est la toto et voilà vite pourquoi pas bozanga na marina voilà bozala et osa biso bien ndenge kaka esaka Roger Ngwanzo motema Benel Mandongo c'est mon mingi ndenge ça va béni hein l'approche de la maîtresse azalana toujours pendant ndenge pesaka elengi mingi topesa pe mbote na Claudine Claudine Chitenge azali Claudine Chitenge azali to evano ko terrain ya ligne ya bona ma polémique Marlene Bonyoso bango quand de tolobi pourquoi pas mutako pe mise l'argent na a chimbongo pour na yo kende mais tout le monde collègue moko ya gola on a cité comme victime ko il fait un problème ngo mambongo tout c'est bon et puis il y a mo tout le monde mais na maloba na ya de azo regretter mo mingi alobi ba collègue ni ndenge bazui ngambu na ete ebelo ndenge ba tika kiye na mikambo ye moko ndenge yo kele yango na ndenge sala analyse un peu intellectuelle ko ba niti ba collègue bazui par na ete na sens ya ndenge ba lobi ki a escroquer ba tumbongo ba peseke ba mbongo visa subi tout ça mais respecter ba clause na bango te bosko ba collègue ba koteli ndeni OK ata yo moko ata ba collègue ba balinga po ba ma copine ba makopa devant likamba ba koteli ndeni au moins on te ke toza wana to défendre mutu mobo mabe mo be kwei mabe wana peut-être gérant c'est kenda ki mabe soki ba gérant ki yango bango moko na niveau peut-être ne ba banda ki na conférence et suka wana ata mso linge bimate ata mamsa linga yo ka wata na ndinga sese linga banalizango linga kipete po ti pe siko pa banalizango ata pe ndinga yo kana donc collègue moko ya bimi abi te eza lokuta aussi longtemps que ça solo te eza solo aussi longtemps que ça lokuta makambo susu okotela mutu ndeni oyeba ta mutu na makolo te yo oyaka kokota kaka ti kokota donc ozomona soki ya gola ye moko ayebi avec beaucoup de sincérité mpo na mona baémission azoleka aoleka na bapapier mwa bareçu babilo mosusu asalela bato so na kati ya motema nayebi ke wi nazo reconnaître ke nazwaki mbongo mwana wana brenda na ya na bango boyeboye akoki kozongisa azongiseli bango voilà pour laver on a lavé ka image na esili parce que asengi ba excuse bato balimbisi ye esili eleki mais so mbongo na bango ezali azongisi
biso pe tozwi mayele ye moko mpe azosu mayele prochainement azonga so na babiloko et surtout na point oyo elobami mpe mingi ke mpe kosali bakolege mosusu oyo bakozwa mpe chance peut-être na ndenge akimia bazwa mpe occasion wana ya kokende na voyage babi moko déjà ntango abebisi boye ezosalir image oui ezalaka mpe oui ezalaka esalamaka mpe motu moko abebisi mpe image ya bino nyonso esalamaka mais tolobaka mpe kaka bato baotala biso mpe bayebaka ote oui c'est vrai nayoki yakola ndenge alobi makambo nyonso alobi omoni soki ma ese ekusopani moto akoluka abimisa na makambo akala kote bazala kovanda batongaki nyonso wana neti bato baotala biso baya bamike te soki biso moko to babebe te mpo bato baotala biso baya bamike te mpo bavandaka bayokaka kaka babiloko modele wana bato bazala yango sous besoin te omoni na temps oyo chroniqueur oyo nyonso aza na posa a voyager so aza na mbongo na ye pour que akende kocouvrir événement na Maribel. Bon, pourquoi baboyela ye mamsa aza ambassade te mamsa apesaka visa te donc na ye na ngai na ye na nga moni bakende kaka bake couvrir événement po ebimi neti ke na kati ya conférence mosusu balelaki yagola bebiseli biso cope oui bacope ebe babongo na bachroniqueur to banani bamonte baninga banani bamonte ya kola parmi biso bamonte wana de façon que makambo ezaka mwa ebele na se yo monyo ndeni bamonte ekundeni neti nga boye barezi bino nyonso bomonte nga ku poani so na sa eloko te so likambo ezali peut-être bakondi babimisi bakomisi makambo yango ebele ebute eza mokie wana nga nayebi te baetoile nayebi mambo baetoile te nayebi nanga te bao bamoni ke baza na mbongo na bango bakokende poto na Maribel bakei bao bamoni ke ane tokomi deja awa tozonga lisusu Kinshasa botikali na bambongo na bango batikali na bango ntango baotikala bayebi ke la lutte continue toza bakuki ya nani ya mams tokomi na poto tokolemba te tobimi toye na cadre wana bato ebeye bakenda mpe poto bongo neti phénomène bangulu na kamwa na nga te parce que ezalaka existaka to mosusu nde procédure oyo ekendelaki nde ekende mabe mais bato ebele bakota poto na babiloko wana biloko wana esalama nango ebele yango mona na répondre bato baza oloba o bosala analyse bolobaki mamsi akoma mamsi ye moko ayebi ke akoki kokoma te mpo epesa image mo abangi akomi sekeseke mpo anini nga babiloko mosusu fo kobanalize yango mpenza po ochosifie yango po bimisi yango pa miette po opesa yango amplaire te otala yango kutu te ezalaka bongo pourtant yo ozoya kopesa mbongo est ce que oleke pa mams non toboyaki biloko oyo moni biloko elekende baprésident Joshua na bamama Karine Mutu moni babiloko wana tolobaki tofanda mpe ata kimia tomona so babiloko yango ezoluki continue esa bien te même esika président Joshua avandi otala bi nga nakei nanga mais ezocontinue Karine Mutu mpa oloba nini nakanisi kaka nga ne mbuma mabe nzoka nde ezocontinue ozomona eza malamu mingi te foko oyo esekendaki ekei mibutikali ça peut m'accompagner bien dans le cadre. Voilà, merci beaucoup, ça c'est bien dit, hein? Maman Sandrine a réfléchi à du toko. Alors, on se sentira capable de soutenir ici la mission. Pourquoi pas au Tchara Bamoye, surtout bien avec les collaborateurs, on va soutenir la radio. Même ils sont dans Maribel, on a si la Oboe été, la porte est gagnée, en fait, qu'on a montré. Donc, moi, déjà, on va filmer Bani, parce que on a comme moi, alors, on est sur ces artistes, Aya na SB, Aya na les Abakou. À jouer très à l'aise à partie prêtée à école la mission maintenant nous ya si la fuite si l'engagement si la à reconnaître comme communicateur mais nous avons fait Maribel pour défendre si là. Est-ce que vous allez récompenser toi vous allez na chroniqueur voilà en tant que chroniqueur aussi là peut ça valeur makati koloba déjà que bato baloba que si la futa raté batika bon koloba po ça déjà bon ba yebi pe que futa raté
oyebiti oh azala pe na tache les précités aza pe te non ofuti souvent billet oketi na poto oui bolingo moko boye kaka ok nakisa mosala voilà yo omonaka te nga na couvra ezalaka 10 ans ya Stervos Nyakos na cimetière ya Gombe loko ezalaka voisin na biso tokatisi na ngambo po tozwa 10 ans na ye na biso mindele bamicro na bango ya mwa boye wana ya tige boye bakoma TV5 Monde miso bakomi RFI banini baye Kinshasa mais ocouvrir événement lui je sais que bankolo bafutaka bango omake esalaka elengi biso peti eza pe tourisme ete anake beta tour na ozonga bachroniqueur na biso ebele ara baobeta pe tour na poto bazoke bazozonga ti onaka 2 semaines moko aye 2 semaines abeti tour asongi kaka bongo boye na bango eza okala na cadre ya tourisme eza oyo eloko te so motala na mbongo na ye nake couvrir natali atali babole ndambo baza kuna tozali bafoto mpe po monisa komisa biso bastars nakutana ba ese nakutana ba mida malgré mida lingane komona te alobaka azaka fi ya mile te lokwa masa azaka fi ya mile te ye alingaka bakama kosangana te bino kosangana mpe lukola problème bongo no mpo toluka problème eyaka te pane po toa 3 te omoni to bokomi 3 4 5 problème vraiment donc so moto ana mbongo 4 kende couvrir événement bwaka image baoyo baotika neti bamasabu balokoti yango balambi yango topesi yango pinch nakobakisa nayebisi bino tomate tongo na biso etani tongo lelo tolai tolamuki totalaka boye atozwama ntango olanda okina masa banda moto tongo kitoko babongoke na bino bakendaka misala balambaka bino nyonso babote na bino masa na bino nira mida sezuni obandi bato banoloba sandi na mida esimbaka te sandi na esende koeleka bien bana yango baloba bo bandoki olandaka bato ocontredire bango omettre bango à côté ke bakanisaka nde mabe te koyokana te neti mimida na kisha tomona ela wapi tomonana te eza grâce ya mosala tozosala nde esalaki toyebani ata na bakombo omona bilongi neti loyebi abimisa atelemi na manto nga bimida papa wemba siko vie bokul ya mwasi bien na manto abilei na telemi bofinga nga koka na telemi siko likoya libanga boya libanga mwa mwasi naza demo abi na telemi likolo ya libanga donc tomona te eza grâce ya mosala oyo nde esalaki to à travers ata bafoto otala koyebi ke elongi ya mida ye kuna mpo otala o masa o atali kuna yebi ke o ese o kuna otala o mura o atala kuna o mutu oyo mutu na cadre wana nde eza bon mais ke o kore elekaka te na kamni eleka te na mpwani etali bango baza makalite na baza nango mwasi azali kamni na mutu te bato nyonso baa bato moko to bato moko mpenza biloko wana mpo nangi ezalaka te ngai nalinga nde kimia yana profite na occasion opo nayebisa mida MK bozala soudé tozala uni donc toi na janvier 16e jour ya mois de janvier mais makambo eza na internet botya na se mida bosana limbisa MK mpe bosana limbisa napesi moko raison te napesi motu mosusu mpe foti te nalobi ka bongo esala bien oyebi des fois makambo ezangaka te na baanalyse na biso bacrete ezangaka te yo moboyaka babo esepa abwakelinga libanga oyo bayekana aniatinga mais eza bilo mosusu otali olekisi entre parenthèses c'est la famille garçon on a mida yo likamina mida biloko ezoka masolo tosolola nazwakise te mais par rapport ya badirect te mida ye alinga bon nayebi te meme nga mpe namonaka jour mosusu no nga mo mpe navanda na nga boye nasali matière na ngai olie yo mpe kuna osala ya yo moto aye kaka azwi elongi na nga akitiako na chaîne na ye
ozo tala omoyi keno kwa nezalate ayela che ajino ngenge na chaîne na commune ni tika ba distraction bato ba la filmer ata yumo donc abomi na biso bato bazo melanga na kino ta kuna ba komo monsieur komilanga masa on thème kuna ba finginga ndabi poni ni ko livrer mutu modèle oyo esala ka bien te omoni ono la muki deti mida atomboka ki pourquoi pas moni ko ni elongi na ye il qui ne ba miniature c'est de trop mais nga mona ngobi trop victime aspect star quelque part moi mi ba te ko star après si les aïe oui te les aïe pour façon contact mais ça façon contact avec miniature faut ka ndima bon soit ça ni OK il faut ka ndima on score ça ni bon on doit comprendre que comment mi de ça nini et la misaka ça peut me bien oui ça me sani bien s'il faut défendre pas qu'on défendre c'est pas bien il y a un pétage ah vous savez que oh Sandrine na nyatinga nan elle pas séquière mon père kanda na yelio mutu nene pauvre mutu moy assassin à l'équipe naï donc libuma mams et boti nyo et boti bana nyo c'est boti dans le lenge mais na ndenge mabete tout ça ni musala voilà pourtant ozo muningo tira miniature wana oluka ni bato ba finga kae na c'est pas vendre amona ngope mabe na biloko ya contredire baninga so mutasali bo wa ya contredire ba biloko ne leka mingi na 2025 et en plus et créer qui pa biswana bato ba sonela ngo penza ya bien te oyebi ko créer ba matière ya ngo mona biso comment oloba ya moko bwaka na lisukuna otale moni kuna balobe nini falina ba ne ba yokani o eza kosa lekate na osala ngo kaka osala ngo pour nini na osala ngo pour ça kaka si la te en répétition voilà osomona ovandi boye sindia ju trophée na Afrima na bambole awa bamboliti photo comme appelle ba abonné ya ba nyonso bango te eza ki fanatisme te pour excuser eza selon ba analyse auto salaka na misu to monaka vous avez la capacité au côté na ba couche nyonso que c'est ça bien te ça c'est bien c'est bien quand tu as la place mon côté au côté na ba couche tout vous allez actualité mutamba boy ata 10 minutes kaka otieli pe batu comme on a kana 10 minutes no chaki ozu pe 4 abonnés et ça bon donc ça fait mélange à abonnés et ça la bien mi soupa ipe na ba chaîne na baninga et ça m'a bêté maintenant oye et ate que pour contredire les lokwana et à bien. Alors maman Sandrine mutuna makasi yali soki ya solo batu bazo beta di solo ba communicateur ba rejoindre pe chance au Kenya qui ya poto est-ce que vous c'est pas l'idée wana si la asalango oui banani ba ko kene ba et c'est mam si payer mo pinza na mais ngai na yebite mais na lobi soki le vraiment si mo ka lobi ke non mais mabatu est-ce que ça m'a bien tout bundi petit oui non ndima il y aurait des morts subites poignée mort subite ya nini beaucoup fera pas mabon si la tête on va et tourner mal pour sur si la pona nini ngai penza na valeur nango na zalaka penza ngai penza mam samoni ngate tout ça oui ezalaka nazala camarade nanga na kati ya quartier latin dimo zela sous kombo ne na bosa na mingi ya zela mobali dimo nanga moko azalaka wana bon bato bake poto na kati ya quartier latin soleil dimo comme na ya wana soleil dimo na pese kutu bambote un bon chanteur pe quand les quartier latin comment les choses la 8e génération de ka izipa bango na système mama masi na système mama masi azawana soleil dimo azawana webi ke batu bakepe poto tout bato so bakenda ki oyo natala boye soleil dimo na moni na statue na tunie okoti abina na tikali et kasi seni est-ce que kufi mais on sera ba mo sibiti yango poni oui biso za kaka wati ba to reglama compte on kaka wati kasi tali na sepela peka na biso po esila kaka wa OK place banda place esilaka po biso mo to lobaka to na groupe te biso ka awa to si on peka awa to bunda to swana ka awa mais sur le moment ça décidé que non mara 5 personnes oh ils en a 4 ya mutu na mo ka préférer minute voilà
amemi neti ngaboy esara kutu bien on sepela nazala te na ba kei pe ba mériter ibuta o ko muna ko mabe aliteliti mabete asala msalati atigio esa nini bishop surtout ya kunda kende po mona so atem libana na aoyemba eza nzoto dekare kuti yemba fakende pona yo selon bato yo préféré déjà bazala na mais baba tu tu baba nyama ti ba classé ba na liste okosi tiko kosa makamundo en tout cas merci beaucoup ba le retour au bolanda ba biso et puis ba o ba communiquer pour la même Sicila to s'agiter na biso le côté si la tani comme ya moto te to souligner le likambo po nini bazala na baza agiter na ke no simba kisi na ke no sala sui kinini mama papa simba mwana na yo soki poza yo moko mama papa parent en tout cas so maîtrise si la production ça va avoir une rivalité la production eza ebeli soki eza esolo bandeko bakokende ndenge makasa lobi soki otikali eza mpe mabe te eza mpe mabe te kiyebi ke yo kokende kaka poto mpona maribele nzela ya poto ezalaka nango mpona moto nyonso mur akendaka mpona maribele te faut souligner ça mur akendaka poto aza abakuk akendaka mpona cadre ya maribele te akendaki mpona fali ikupa eza bacadre biloko okende poto voilà sala mosala bien longo na distraction longo mpe na escroquer sala pa mosala bien surtout mosala soki oza na idée oyo escroquer bandeko mbongo ekozala malamu te parce que nzambe mpe aza likolo il faut koyebaka ke bebe malaki ne profite jamais okundunda na likolo avio okoya okufi en tout cas mama sandri tokokela biso na koshite ya koloba eza susu te nasepeli d'abord ndenge batournage ebandi mais namoni duce kapanga ye moko asimbi pina caméra pour kolakisa bolingo tobenga ngo four et au moulin bandeko nyonso basangani na bolingo bazoloba mpenza na bolingo nyonso kolakisa ke baza vraiment impliqué na makambo ya SB esali yo ndenge poto sisa moi même ngambo mpe nazalaki surprise po depuis mam sa annonça tomonaka mwa silence na mpe bandaki te soki totunaki mpe te tokomelana mpe te toba mam se position omona donc tozelaka kaka produit moko babwakeli bino produit babwakeli bino nalanda lelo Mige na Caleb Tukebana na bi lelo ba qualité ya ba image eza te ba qualité ba film pa ya bien bato balukaka eza te po nini otourner na tango na pourquoi au diffuser on a bato pe na mutu ba kangelo côté alors eloko bonga evanda balambi yango esui penza temps ça fait du bien ya ko welisa wana vraiment ezala kitoko te. Alors, comment on a moni na bobo, c'est pesinga, pourtant la catastrophe. Na moni Duce Kapanga, na moni Michou Azawana, Sirène, alobi pe que, en tout cas, soit si, azoni na mai, akena yena ki Sirène na. Ya moni mo photo ndi marapinza. Abenyo pa koka na zango. Mabundi ngai yo, Sirène ngai, partout ngai, Naomi nanyo ndima, Naël ndima, ebo photo ndima rapo, et ça bien. Na okamwa gel ndazo ndima te ndima. On ndima te keza ye. Azama tata bo ndima. Donc ebo foko ndimaka. Donc même ça leka qui annonçait biso que ba tournage à niveau Europe ezo banda. Kolamusa bato nyonso bazali banda ba talent elali faut qu'on faire découvrir en voilà. C'est vrai que bata poto ba belé bata na poto wana mais baza ba incapable pe vision pe muke moi caillou ba changer peu vision donc to retrouver bon nan même ça qui musika même si mais bata na comparer na mona na ngate yepe fabota mwana poza excel na yeto wana maluba ba faible ba yuma ba toro pe ande ba ya na biloko modèle ana pour moto pa tanga fin na bande de l'école jamais yo lo bon pour yemo na mutu na bi que concurrence est loyale polémique est loyale l'orgueil sert à rien voilà faut à toro penza mam surtout minga bimisi ya ibana bango bitumbuzo mona matin midi soir kasozo mona ba mishu baza Sirène uti wa poza wa poza bebe na mams era za pa na benga ka Sirène ba benga ka Sirène te Naomi kota utaka ba benga ka partouzienne mais elle kota uta ba bimisa e photo ba bimisa te donc
totalaka bitumba terrain ndenge ezobima aya aza na concurrente aye basangani maison production basoki 15 totalaka ndenge esa mwasi sika bayambaki na verre en tout cas mwasi sika bayambaki na verre soki omoni mwana oyo bamataki binati te soki aza na succès te soki aza na ora te soki aza na makambo te motu vraiment normal te te biso olingaka babiloko wana baréseau sociaux ye se oyebana te oza mpe makambo te réseau sociaux elandaka kaka moto aza makambo baboyaka yango bazongi ti en tout cas tolobi mpe na te tofindi mpe moto te tosala émission tolobaka analyse sur ya bato ya mayele kaka ndenge bolingaka si tout va bien si Dieu le veut dio wana ezali yango oyo kaka nde bosengaka momasa na tonton irano de retour bomonanga mpe na sandi télévision ça aussi pour l'émission moko lelo soki eloko moko baksepi bambotela bato so balandi biso esali plaisir ça fait très longtemps na leka so ana Clé Média TV donc l'occasion s'est présentée na monani gros bisous na Nana Amelia gros bisous à Maman Sapoto Maman Kinshasa donc bato so basoutenaka biso ba gros bisous ba chroniqueur na biso nyonso ba gros bisous Midashu kosilika te so omoni batio na miniature sepela posa star oliesa kosilika te donc oyaka kutu ko osala ngo analyse oyo osala analyse pasuki mutu to perdre yo te hein to ta ba live à 1 heure du temps wa moi ba live on est ça biso bende sexa biso ko ta biso na kati ya ben ma do de mon cœur gros bisous bobet nous solo boza vraiment belé on est ensemble et c'est des pas na ma pas rigola ba gros bisous na yo boza ebelé et certes na bino nyos atoka na ba sujet roman ya yo yango ezali balobi mokonzi moke songi toza wana kaka na sanzete songi merci na bino tu bozwi te kolanda koto yabe maman Sandrine maman Justine kitoko na États-Unis na bosani te maman Inès Claudine na peso bambote ebele esi te maman oze ebele maman Clarisse en tout cas bino tu bolandaka biso maman Elimbisi maman Zozo na Inde en tout cas tomonani prochainement bye bye. Flat Hotel Liseke, c'est la qualité. Flat Hotel Liseke, c'est la différence. Flat Hotel Liseke, c'est la supériorité.